bageno baboma misemo boka bosse na lemba na concert olinga oyo kango na bande nga déranger ngaka bosse tant que nkale akobeta ndule telelo i conseil ni no pesa surtout groupe côté utaki maison mère et na BCBG mikolo eza vraiment ngwa kongwa kwa kosala na te pesa mbwa boyi komi même na benjir kokota na basi na bango conseil ni no pesa par rapport à niveau ba commune ya ba polémique na tuni public ngana silisi na lingi ndeko nanga la costa beta po ya za mota ba chéri public e boyi sko ipsanga yanga promenine. Voilà, plaisir à tous les lots et ça finition. Oui, si ça va finition, il y a single no Bukambeto, chanson to que no embeli si omblex aigle noir. Vraiment la zone signalé bino internaute chanson soki bo ki ngo na habité quoi. Donc il y a rolo béaté. Tous on a ndambo au pesa mi balé mosusu akotate na kwa bore match. Sala lokola tozami balé. Tozami balé mozuza godate na kwa bore match ngana zolo belasco un bon soupe mère lambi vraiment ce qui ok nango na boité atuka suka so tali koto mutazate robeta ngo boy donc osimba bena sani boye okopana mutazate au lieu betango boy safu nanga oya sentiment safu na boyi balembolela nga yango mais safu mbamo safu na komi na parler na zo choc na boyeza cause pa mamna eli pepoto na befona kota ba radio ba nini jambe droite na problème na kwisi parce que na koya kulu na niveau ya momoni na kitaki na ke parler na sima madame la pluie a betam akita manuka mona maya betate solo wa betate yanga ezanini na problème ta Arnold de Fuma Awa tout ça dans le restaurant Iwaka chez Maman Jeannette. La reine des Camerounais, celui-là, avec Chemin de Paris à Iwaka. Bonjour. Restaurant Iwaka chez Maman Jeannette. Restaurant Iwaka chez Maman Jeannette. Ils offrent maman tous les jours. Tozana 7 boulevard de Brandebourg. 94 200 Ivry-sur-Seine. Nasara Malangwa Liboke, Nasara Kamboto, Nasara Kangula Liboke. Ils ont un restaurant propre, restaurant Monsoboye, au Koubimana, sur la Milingate, sur la Taba, sur la Nino. Nasara Kandunda, Nasara Pondu, donc au lien Nyonso Oboebi. Restaurant propre, oye normal, osoma normal, awa mama bitumba et à la raté. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Toya, tout le monde a vraiment du sérieux. Restaurant Iwaka. Bolia na biona ba restaurant Mbalo. Ya boye desalate. Boya na komeka loboko Iwaka. Arnold de Fuma. Voilà, amoureux des www.congo direct. Bonsoir, bonjour, ils ont dépendre car na air. Oyo bozola nabiso. Nenge toujours biso to mesana kusela bino msala. Nenge tozara toujours baumbu na bino poto sepelisa bino. Lelo to na studio to ekozwa artiste moko ya munene ya mboka Kabose. Oyo azosilisa single na ebuka mbeto. Finition eza lelo to yaki to sola. À part na émission tu as qui à part dans nos studios plutôt tu as qui peut tout sola bamaram susu o ezolika na internet o ezo concerné artiste nasima caméra Arnaud de Vuma 500 mégapixels papa swag ngai moko Hervé Mabrada Mboyebi na mesana toujours kopesa bino bilengi kozela bino toujours d'information à la source balobi mikolo soki olingi vraiment ozala na actualité kota s'abonner à la chaîne YouTube na biso Congo Direct
www.congodyrect.com aux en actualité ya ba musiciens parce que bisonné tous en actualité mikolo yo ba mbote na Rita Kimanga kotali tous en artiste Kabose tous opesa déjà. Bonsoir artiste. Bonsoir, bonsoir. Santé bonne. Santé en forme par la grâce de Dieu. Mikolo belé poto dans la salle 10 mois nakin parce que na ba travail oyo na signé ba contrat Afrique oyo senga ke na megana ko honorer ba contrat wana yango ça ina za mois 10 mois nakin plus studio nazo préparer à maxi single na ngai ya suite ya soyez prudent et puis na album ba musicien yango zo nga montant et voilà si go on a remis prêt donc moni na on a Paris pendant ça là ba finissage dans. Voilà, au sala ba finissage car en lobby tous en 2018 février déjà toti ko leka 2017 soki to lobby tous en ndambo muke bilan ya Kabose Nord que c'est est-ce que bilan leka qui bien positif ou négatif bilan ya orchestre bilan ya Gitogo parce que na 2017 déjà on a bâti plus de 30 concerts na Kinshasa localement na Kin donc on a eu présent sur le plan même sur le plan scénique et puis quand na 2019 fana na 2017 wana na bimaki na maki toaki na tournée à Kenya to bete na Nairobi to bete na Mombasa et puis quand na 2017 to bimisaki to lansaki single na biso na kombo ya Olembo là soyez prudent donc vraiment tout cas to ala qui présent et puis voilà quoi. Mais balobi concert à Kenya na bokenda ki groupe Kenya pena vraiment ko panzana kuna parce que l'air beaucoup na Kenya ndetskara ba concert msubo betagité ba musicien no msusu tsapwa ba kimi donc aux amis placés ya ou expliquer ba internaute par rapport non c'est faux biso kenda ki pour te beta 3 productions et bon wana robo ya ngote na ro wanga na ngopete il y a des artistes au batikala ki na bango ba jejaki bon ya rotikala na Kenya mais regret zaka geno ba senga ginzela te donc ngana ba geno ba futela ba billet pour basala musala bazonga na Kin mais ba kimi soka en Afrique donc dommage ba misili sila gine ba production sila ki comment était na suka tato komi avant 2 jours à ozonga Kinshasa ne ba limo en hôtel donc pour info pena na repesa ndangwana oui ba mise batikala ki deux artistes donc danseuses na Tomer ne batikala ina bango bon a souhaité bango bonne chance la vie continue mikolo ozana slogan moko ozoloba avançons kara mais pourquoi slogan ndole na biso komara kata osali ya minene ba critiquer yo ba lobo ebité musique na biso komara na style roboya musique na biso bato ba reconnaître na bango pena so ba valeur ya artiste na bango moko te bato bazo combattre biso ezara biso moko ba congolais ça veut dire ennemi à congolais on a congolais au moins naka bosasa boula bien et senga a mérité appui ton encouragement ya bandegone ba congolais mais pas na biso zalaka koboya mokande to sa émission ti mais na scène na biso monaka ba otumba na bango yango tolobaki na idéologie avançons kara parce que il y a des artistes obe ba lâcha prise à lembi parce que ba critiquer moi trop tant on mitala maintenant kokate or question kokana mais na idéologie na kinango ya avançons kara je veux dire tous les cas oloba te biso tozo les gars tozo bosser na idéologie avançons kara ce qui mutu faza la déterminer soza déterminer na vie ozo luka na idéologie ka bosser à mikolo avançons kara voilà. Avançons kara car nengo lobby nazo profiter na pesa mbote na Nina Chou ba lobby maman na Ribin émission eza vraiment sponsorisé na hôtel Ribin donc vraiment soki okeki au passé ba séjour no kitoko hôtel Ezamoro hôtel Ribin kuna vraiment boko zala na bino vraiment à l'aise maman nyos et oleka bien mais Kabose question moko ezalaki na lingaki na tuna Kabose il faut tout le bango aza grand chanteur Kabose aimera bien mais qu'est-ce qui fait que ceux qui bazo classé ba chanteur à Congo bazo tanga komba ba chanteur ou ba grand mais komba Kabose na kati ya la te bato ba classera batanga seke balinga na ba Kabose c'est simple
Moto nga kabose na be prévonga na sali on a osa na musique. So moto a reconnaître te ngi osa bulono bien boy. Moto a reconnaître te sege alingane yote. Ba lingene o calculote. Alors avance au cara nga blogana le belanga rien. Boulege ba grand na nune bazawana. Ya musique ya mboka. Moto wa jibem piana. Kofi Olomide, Defao, Papa Wemba, Emenea, Vita Boulay. Hein? Bato na tangeli wana. Ba reconnaître kabose. Batanga komba kabose, ba yemba banzemba kabose, ba interpréter musique kabose. Et puis best of ya Vodacom na sali pibité. Moni concours wana. Ya artiste wana. Hein? Ya Oscar wana. Ba interpréter Vatissa Monter. Ba interpréter Azagala. Ato tangi ngaite. Bato na batanga kabose te. Baza bato a koteri, baza bato balinga na bango kabosete. Sakati oti chanson na ya Vatissa Monter, webi oningisa ki mukila. Kasi bato muso batanga ga wana. Est-ce que bana ba chef d'œuvre ba jara banzemba bongo. Bato batanga ba klasaka. Omoni musique a lelo Congo zanini. Créer beza musique. Parce que ils ont un pasteur moi na Canada na Bosani. Expiranga na maté moi loba congolais. Soko chilo mobo ezali censé abeta okara mais congolais chelo eza bêtise tout le monde ira là-bas alors bajara ndule ya bongo na monde de musique Congo tellement comme trop alors bato wana ba classe baza bata ba bêtise oba geno mitu edoka na bagene basani za bossa na bakaboso mais chant là parce que biso ta ba garçon mo boye to yebela ki temps na 17h to pelaki sa mombonda na 19h na ba igila kwa fe kote ba gazol to yebela tate kabose la takas yemba toleka lelo yo to koma lokola ko déranger bato moko boye oui présence na biso ba kaboso na Jean Ndolo yo bato muso ba sepela te parce que ba kabose qui croyait en moi alors vie cha virgule ko cha pointin ce que bato wana ba comprendre te non ba kabose pe ba ya na masolo yo ce que ngana tuna na question bango ba lo ba leki kabose mena nini jour ozwa bango na micro na oyo tuna bango question oyo kabose lobby bino lo aboleki mena nini. C'est que la Facebook qui n'est toujours au Sikara, mais peut-être n'est pas chéri, peut-être n'est pas le bas. Et ça n'a pas artiste msous bataleza, peut-être chance wana ezate. Chance n'est nini il faut expliquer nga. Na ça na betandu le faux, na teka disquete, na vajarate, na la mikilite pour musique à Congo la sozo potote ou musicien te. Soko vajana orchestre non na pays d'Afrique te, aux musiciens te ce qu'on a kabosoyo. Papa, 4 fois pays d'Afrique. Nabeti Zambie, playback te. Kenya, playback te. Angola, playback te. Katanga, hein? Ozi ba loala ba, ozi ba Katanga. Ozi comprendre? Playback te. Mais ça ba mise muso oyo, o boule na mutu na yo. Ba kenda robeta bandula ba playback na ba pays moro boy. Akeka tantôt na des danseuses. Vous comprenez? Donc, chance nini kabose nana chance ya rosara na tena l'étoile et puis étoile mon nettoyer nazana. Pour déjà menga tega disquette. Obini nazana studio boy. Combien de bateaux bazolo ba meka bose ngaso na bimina disquette noto ko lobisa ngaso te. Combien de producteurs DS ya Afrique na Kenya abi dit kabose ozande gona ngai pesa nga single wana. Alors, au moni, yosa média, osa chroniqueur. Bah si j'ai faut le belabna nandoule, pardon l'émission na yo, faut décorter la bajara maramba boy. Au moni yosa chroniqueur, bah blo mo boso monique. Au moni en clarté. Faut ça la mena bah spécial la émission, oso décorter qui est kabose, qui est kingandi, qui est kingandi, qui est kingandi. Et puis ça la mission musu yo soko yambi ba faut ba geno au fond na pied Valero. Parce que Valera oyo na owana malgré makelele na ye malgré nga créa ba base ana niveau haute yango ba miso bino fo bosala bino fo boyeda biso
bablo abongo so boyoki yango Rita Kimanga sala rango déjà na site bablo ande ngona so boyoki yango ani yango parce que du moins bato bako aider biso na kopo eza bino média mabike bino pe bon boma pe ndule bato abomi pe ndule za média parce que média azotala yo note kabose nana beta salote lo mission na beta salote c'est ga musicien yango banoko ebele bandulise bazo welisa ma welisa ba malanda tanga kolanda nzadi esimbite siko biso ta bata vision d'aigle il faut laisser le temps au temps na moment où il kopesa mela to sali ba makambo donc ngai na la chara ba faire te na croiser maboko te na déranger rande bango mais mokolo zwa bato balobaka makambo wana tuna bango lisusu ka bosalo baraboleki mena nini ngam nazo bisao parce que lelo boyote mais nous les commandes ngo waka bon lo bana yo sala oyo go sala et voilà mais biso ta moto comprenage na vande calme na silence nazo tête à tête bato ebele l'artiste il y a des filles na sala polémique loyal pas déloyal bango tous ce sont mes frères mais la caligula bango ce qu'on a ba boulot boulot ya danger ou ils a faux ou ils a faible ou ils a danger na sangisi yango na koti kulu dimba so na eta na tete yango na boulot ndendo les photos sala yango na maël idéologie to zwa auprès ba vie ba Vincent ba VDF ba grand-père papa nzeleza molai mais kendaka po tanto komara na virage to jobango wana voilà Bolozo bongo wana ka ningo lobi Sandra Molokai grâce ponda Chancellerie balobi Banque de France Black Tis question on azoli ngana tuna mais boyebiga ba musicien ba nzamba pesa ba ondie ba maele moko boye retourner question mon eve non bena normal mais façon au solanga au kimango donc il faut pas penser la raison mais tout ça na choisi photo tout na question artiste pourquoi musique à génération et comme musique générique sur ebimi il faut raba crier bêtise il faut raba crimora buzoba mais pourtant ba yaya na bino bene na bino batikala osaba musique à bongote mais ces derniers temps tout moment na musicien soit bois qui logo tout soit bois qui générique né pour se sentir à l'aise il faut tirer ba crimora bêtise na kat pourquoi musique d'abord est générique hein ngaka bosser na bima na générique na mana nzembo na bima na album na banzembo rumba yango ne bayebanga intro to seben eza juste pour na eza ba compliment na kati mobo ke na kata album il faut za roleza la rumba alors mais faut te bango pesa na bato balinga makambo na pe ba bêtise yo zo critiquer ngo zo boyango mais za na album monsieur bibara pe ozo bêtise ezate ozo mbana ngote solo nakosi te wana il faut tout na internet tout solo on a sima caméra c'est entre nous tout ça ba hypocrite te na bi to boya ba otomora mais ça na album mususu et album te mais ezana ba fanatique mususu bazalaka ke non so album wana ezana bêtise te surtout période mon bolo ba période Cécile période mo la ke non so album ezana bêtise te o zwa likolo kangisa ona singa mire tsaka kuno mu Kongo no fo tala na mire o zwa liboko kangisa ngo contre singa zo comprendre ce qui m'a mabongo ezate na rat album mon album est simbaté avenir ya bana na biso tozobota obalanda ba musique na biso papa avenir ya bana selindini eza na problème te makambo zoloba parce que soki yo na ndaku na yo hein ozui ndenge lelo monde komi na vitesse mususu che décodeur bana batalaka ba maka mususu mais egolando peka kuna ba canal station ko mona o trace na trace mona donc mutazo bina donc kading donc ezate yango ka bossa sela biso lo moya olembo lelo wana jete la ninga Facebook te ya kolembo la tukanga pena na zolo banga yeyo. Ça c'est du Congolais, raisonnement du Congolais parce que sanda muluko moi mamla lobaki nanga mokima o bi ya kolembo la boso imera betelo un bon pepe soupe kitoko na ndako
oko betango boite na sani conteste loba na kati na loba nini na loba ke non mère na parlé ozo boka na mère bah bon dimi bon pon et la nimi hésité mo ke parti au katamote mère Sandra te mère Sandra te nani aleki déjà voilà les amis c'est émission pour comprendre ndenge ala mère tangi kombona na lambelo un bon soupe te mère lambelo un bon soupe mère lambi kitoko alambi biloko ne kitoko yo soko liango soupe etikali faut tika baboka soupe wana kolembola ngo te kolandela ngo te parce que nga na lobi ke non soupe nga nazoba balemboli eza ya Damas parce que mbo wana kaka kolembola ya kolembola mais okolembola bombo okosise bombo okolembola safu neti siya bolex na mbele nzembo moko boezo ba mama safu na kati safu nanga oya sentima safu na boyi balembolela nga yango mais safu mba moko safu sikoyo nga nazolobela siko un bon soupe mère lambi vraiment soki okena ngo na boyete atuka suka so tali koto mutazate okobeta ngo boye donc osimba bena sani boye okopana mutazate olio betango boye très cher internaute car on est dans le baba musicien nzamba pesa bon mayele mo boye bino mo comprendre niveau qui on a ebaki et on a boye qui na poser question ala tiko okomisanga mabe na miso abato ngana lobi un bon soupe pepe soupe safu pe balembola ngo na le lemo na bonbon na soupe bien. Donc contexte ozolingo ke na ngawana batu ba yebi nga mba betiste ya kolembola parce qu'on a minute tozo na bukambeto on est aso mama na problème des gars pour yango ne aussi ça na poto générique mon sali nazo komi le bela déjà titre nango bukambeto veut dire mbeto ceux qui koti binse quoi faut que misango libanda ko bukango à Seguisus. Mais quand bossé qu'est-ce qui se passe ces derniers temps entre yo na ba frère na yo bo ta maison mère? Oui, ils ont vraiment la ligne en polémique mais to megara ko citer ba kombo parce que ba frère non. Dernièrement auteur aux anara no mort grave na Fabricaz. Paraît-il que betake lo mort bo ba petit belé bazoya na manenga ba lire ba vitesse mort bo. Obiki ko parce que Fabricaz ya zala yesora au critique à côté le studio. Ake betelo bo mais na comprendre te a betelo ni tatika ora bon ozala barando mo na e ekendaka mabe e mikolo susuza barando mo sa na tina la coste na tota la coste ni misomo lobi yo mo to ebake aleki na yo na ma musique yo mo pondima ngo bablo mo bongo eza dia kwa barando wana est-ce que bango ne mutu bazo banda yo to yo ne mutu zo provoquer bango? En tout cas pour la question na pena n'a pas de réponse à PSAT parce que bon batotin kombona ce sont mes frères hein baba ndeko na ngai tokowela rien vraiment tokowela na bisoria suivant ba mona ke kabosa mabe vraiment tokaba limbisa nga pena bon na biki bazaka ba artiste musicien congolais le kolanga peto uta parler moko mutu na chemin na e vraiment tout cas question na pena na répondre ngote pona lelo mais na invité na dernière séance ya studio na expliquer vraiment tout na problème te na ba master nanga baleki na ba ndeko na ngai parce que epesa nga passe na mona la costa zolo ba yo moko ndima ngo ebiki aza pena les plus haut aleki oui ça nga passe na bi mais bon so yo motazo me reconnaître na yé non yaza les plus haut donc biso dans les plus bas ya se penzande biso bakaboso ba l'échec il a les plus hauts mais faut prouver siko quoi dirais-je pour à la qui sera preuve il y a qui plus haut ana parce que biso le plus bas il y a c'est tous les logoté mais tous les bêtes là bas kenyan communauté anglophone batamanga laté bato ba français pété et bon yo orchestre no kendati nanenga otonga mu non na ebité faut tout na et les plus hauts zalaki ne wapi aloba tie tourner boyo au même orchestre no wapi nga na biso na même orchestre ngai te mais babetisa ngai
nasala tournée, nasala tournée à Kenya déjà, et nauti à Zambie, nauta Angola avec Paolo Tudi le Ventos. Ba salutation na yo. Et puis bo sigo na minito yo. Moi de la femme, toza na Tanzanie. Ozo mona masolo photo beta yango. To beta masolo mamba les plus haute. Te photo beta masolo. Ya ba preuve auto ça la musique. Mois de mars dans en Tanzanie. Ozo comprendre. Na yemi ki le pendant vidéo disque. Mam photo beta randa ngo. Wana futilité. Na bi que musique alelo comment na idéologie musique. Idéologie ndeni. Ah, yara to krema elo mombo. Batebele ba osenga pe ba correspondance no ndeni. Oni atangaite. On a peine appelé ça boy. To boy bilo wana. Parce qu'il y a un bon musique. Na sola na petit mon boy. Bon petit te pour nous respecter hein. Flavor. Na manzo bien. Az artiste nigérien. C'est un jeune frère, on a n'ingara trop. Tous ça ine dernièrement on a blâme nil. Na séance egla quoi fait côté. Temba nzembo mon goût de feu ma calamité pour pétant. Pose na batan ba azana ma déplacement trop. Boulé yeno abeta single moko akoma déjà grave. Akoma déjà donc akoma la célébrité ya woyeba na monde et pas comme na l'art. Plan moko. Sigo biso ba congolais. Donc pour comme na l'art belé la célébrité belé faut ça l'album ata 100. Au moni le faut ça l'album belé pour le galikonda ikota. Et puis on s'est créé pour beta bandoule. Makambo tozo boyanda ngwana. Bajara makambo wana ya ngomoni e bomandule. Parce que si tu sautes à côté wana bato ba internet ba bazobate. Mais internet bana besoin makambo wana susute. Ya c'est vrai. Photo ye bana ba valeur. Lokola la kosabi ya za plus haut. Ngasi kona le bien on a micro na za plus bas. De na za logoté. De bato ja ba comprendre. Pour ya lobaki hein. Si ko bato ba yebela biso bongo. Mais kota suka be preuve. Ndega mamu ya ngwana. Mais internet faut ba tout na rabiso. Ka bosser na nemo ko nemso na beta plus de 30 concerts na Kisasa. Na Afrique na uti yango deux fois. 2017 na 2016. Yebisanga nano. Yebisanga nano. Il y a pas match. Moi que to tête raka. Ça c'est vrai, zoso là vraiment. Voilà ndeti concert mo botaki ko beta na lemba. Ndeti la Costa na kanda concert ana fort pariti l'air yo vidéo betimbola donc bilo moi ba bongo ba kisa be dingwe donc voilà. Non, na lobaki yango ke nga sponsor ya lugangai. Po abetsanga na ba date ya date le 16 na le 17 à date férié. Magamba lo mumba na musée Kabila. Ba sponsor en place Skol à lugangai. Que non, yo ko beta concert en plein air na lemba. Mais condition te me batuna ngaske o ko beta nan de gono la coste. Na ba pourquoi pas. Ta binemita. Alors il y a des jours, to beti samedi, non to beti le 16 et le 16 on a beti na kiti. Na zoka moi batumo ba yana ba minasanga yi. Ba minasanga ya niveau. Na comprendre te tana ko mina parler. Na ba ina obeta souté. Mais là, ce n'est pas content. Mais arrivé que non, on a zoloba, na zoba tege po, on a salaba kiza sobanin. Na yoki bato ba ipsonga ke note, mona ma fingio grave. Pour beta musique abanzanza, moni mambasali yo, abeto kaonga bikao ni comme mamba kachu bende. Ah, le comment mona ma roza na ba réflexion déjà ya bongo. Eza musique ya mamba ba katite go bunda tenga na beti na tikeli na sima. Afingi alobi fo aloba na landa ina ngaite mais le salaire nga passe na kuta na mbiscade olinga yo geno ba boma misemo boeka bose na lemba na concert olinga yo gango na bande nga déranger na komi na parler na zo choc na boeza cause pa mamna eli pe poto na bo fona kota ba radio ba nini jambe droite na problème na kwisi parce que na koya kulu na niveau na oza fuite que non mona mai mtatrika ngai mais to solara bien et il est arrivé que non vers 15h, producteur a bien gagné. Non, kabosolo, ngamna obetate. Oh, te faut beta pour nos concert, un contrat pour Zogilar. Ok, c'est bon. Après 2 minutes, mon amai bien. Ba 5 minutes a bien. Ote, mon amai na okiba mena 5 km mais ngalelo na robanda avant yo pona na ndule. Ngabia, ok ça va. Nazoya. Avant yo mata. Lingato sol na solano nano. Avant yo mata.
sans microbe mais ba epsinga que non mona ba tricage ba nini yagi na commune ali na kuta yeboye na bureau ya sponsor to solo là normal to plus de 35 minutes to solo là mais tellement na ba sage le toi igla ko fikote bagazo le psingate ya sengi na téléphone ke ya beta ndima mais so OK bisege mto banda ta na komi pe Dieu grand na bisege non noko ngali ko le sala bien te ngai na banda mtali boso problème te beta nao atigeninga sko yebsanga ngana matina podium na kati passage na ngai sili na tuni public bolingi natiki na tuni public ngana silisi na lingi ndeko na la costa beta po ya na po ya za moto ba chéri public e boy sko yebsanga yanga pomeni public e boy 3 fois tala ba image ona ba boy balingite ngate me public soit tu n'es au tout non tiki na yo parce que peut-être ça là qui peut bien non na tika ki courant d'air courant na tika ki wana soki na kitaki ngamoni ngana zo retour na lobi bona kati tozami balé na tika na ndeko nga abeta baboyi parce que tango baboyi ngana kiti na ngaiti na makasi na sima madame la pluie abeta parce que mona mai abeta te parce que nga beta te ngana komi ngana no kisimbula nde balobi na lobaki boye soki ezala kose mutatrika ki ngai na premier jour alors ngaka bosse tant que nkale akobeta ndule te lelo ya momoni na kitaki na ke parler na sima madame la pluie abeta akita manuka mona maya beta te solo abeta te yanga ezanini na pomta ngana lobaki kaka que non soki ngai na yaki na esprit concurrence pinir ngai nzambe mais soki kenga na epsaki mona mai to beta na nenga bien ndimaki po sponsor atuna kinga et que ye atrike nga to azoko finga nga lelo to le 17 ako beta te lelo ta na kiti maloba na nganga a beta te madame la pluie akita sigoyo c'est mon frère ayebi auto solaki avant ndule na lingaki trop na peseke ba conseil musique ozo beteza ngote totika musique yo koma démodé babando seka biso siki to oswana tozo boule to poussa mo musika net nga sona na vision kini pena sote ngana beti ndule trop na mutakala na ndule ngai na koma na vision mususu na mona kino de femme mangai presque Afrique mobimba ngaka bossé parce que ngapena ba poulet nga fona mema bandulisa nga partout en Afrique tina ba mikiliao momango ya ngonde koki na robeta so bajara musique betaba ya bajale lote bandula bakine yango esala biso mais to sauter pour bana mai mususu viser poussani ko musika pourquoi biso photo la rana ba esprit wana voilà toujours cité déjà Kabosé to éviter conseil ni no ça surtout groupe côté Utaki maison mère et na BCBG mikolo eza vraiment ngwa kwa kosala te pesa mbwa boyi komi même na benjir kokota na basi na bango conseil ni no ça par rapport à niveau ba commune ya ba polémique non faut ba bongisa kaka baza bana miketa vraiment bato tangi wana baza ba grand ngauna leki na concert au pesa te ba bongisa kaka po kimia ezala vraiment tokanga na yaki makambo ya boulot ah boy ce qu'on a banda yango pe faye ko to lobela na suku ngomoni là na profiter ko pesa Roger Mandele ni na Léon manager ba salutation petit na Caliboy et si à Molex Aigle Noir na bossa inte mon ami personnel Igla Coiffe Icote salon Igla Coiffe na pavillon sous bois donc à pavillon sous bois les ba salutation pas mère de Lyon Rebecca Toton à Londres Rita Zango la Japan et na bossa nité ba salutation comme pas à Coliville na Luanda Baudelaire Koyena Grand Samaritain Dona Monica 40 ans de pouvoir et puis voilà quoi donc plaisir à tous voilà plaisir à tous les loto ça va finition oui si ça va finition il y a single no Bukambeto chanson to que no embeli si Omlex Aigle Noir vraiment nazo signaler bino ba internaute chanson soki bo kiango na habité quoi donc ya roloba te tozongo ndambo opesa mibale mosusu akota te na kwa bore match sala lokola toza mibale
tozami balé mozuza kodate na kwa bore match solo zambela ngai nazengi ya biloko mibale tolo zambela nga nazengi ya biloko mibale bobeza nga de lelelelele agela nga dambe alenga nga dambe ya na gatia baline doke nango po biso mikolo tolo sambo. Et aussi la quand finition marambounio c'est vraiment aussi la. Mais na suga ngoyo banoko balinga ka bosser. Pas par obligation. Boye bela ka bosser na bima kitendeni. Donc numéro on affiché na C. Vraiment on a besoin de dédicace. Donc vous contacter site Oyo. Donc vous contacter Igla Coiffe Ikote à Pavé sous bois Betaraga Igla Coiffe Ikote. Contacter ma solo tout carré. Donc ba plaisir lamba déjà. Parce qu'il y a fin mars de Boaki. Voilà. Voilà, tous autres, tant trop de pour travailler, mot de la fin, puis tout ce au travail. Le Bassou Gizara, merci vraiment de vous yaming en apport à l'élo. Continuez à rejoindre le milieu du village, cause on a parti prité, mais tout en studio. Pendant que naviguer monsieur Zokota l'élo, le bateau est bien belé ça là bien quoi. Mais c'est une option à ma caméra, moi c'est Gitogo. Ouais. Y'a le bago. Rita Kibanga. Rita Kibanga. Rita Kibanga vraiment tout cas de c'est bien la présence dans eux. Il me doit filmer. Et moi doit filmer mon père. Donc la lumière banini donc. Mais la caméra ne fait nanga dans la caméra. Alors de vous ma 500. Vous ma 500 mégas yebi. Donc voilà quoi. Hein? Voilà, et monsieur Banda qui bien et ceux qui bien, un grand merci. Un grand merci na Mutazalagi. Tous on. Yoka. Ah! Zimone zalate. Voilà, et monsieur Bandagi bien et ceux qui bien, un grand merci. Nabino Batbo Mesana pour soutenir Bisso. Physiquement, spirituellement, financièrement, un grand merci Nabino. Et pourquoi pas na si ya Moulex Aigle Noir et Leki Kilo, ya mère Anna la patronne, balobi nyanga la kata na bonne manière. Bambo Tebele, pourquoi pas na Nina Chou, grand prêtre mère, balobi mutakangi Londres, yemta Simbi Londres. Un grand merci lisusu na Dardel El Mago champion de la part de Rita Kimanga. Bambo Tebele, tout le monde à la prochaine. Na Esekeli à Facebook. Pas juste Simba TTC. Yala! Arnold Fuma.